Just Mr. Abidal Music. Congo, Suisse, TV. Tozongo wapi, chaîne Boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Bonjour, bonsoir à vous, fidèles internautes balandignon sur Congo Suisse Télévision. Bae nyonso balandaka biso, bae ope balingaka nga Mariana Tabo en tout cas dans un esengo mingi. Soki tokutani susu na émission na bino elengi ya Congo en tout cas. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Alain Maké comme d'habitude. Poye benatanga ya kamasolez arabien. En tout cas na lingaka mingi na séparation na moni en tout cas na plateau na ngesala arabien. Donc tokobeta masola politique avec monsieur Alain Maké en tout cas. Mais avant na kota na vif ya sujet, j'ai dit d'abord merci beaucoup à Montréal. Eric Abidal Mobali Moukoussi Apem en tout cas na lingake mingi. Merci beaucoup à Laura Gilabo la coordonnatrice. Merci beaucoup en tout cas à mon boss John. Voilà en tout cas sans plus tarder, je dis bonjour à mon invité Papa Alain Maké. Bonjour Madame Mariana Tabou. Bonjour. Ouais, qui m'est Madame? Voilà en tout cas na sepelaka mingi soki nazana monsieur Alain Maké po yependa betaka masola politique GT. Voilà monsieur Alain Maké tozonga nanu pe tomoni ndeko Jean-Pierre Bemba azonga ki peu dernièrement bandeko ya biso ya kenda ko yamba e bandeko ya MLC na bato ya SID bato ya lamuka tout mais moi mbutu ka ndezala ke bimaki en tout cas sala ki moi bien te monsieur Alain Maké pona wana penza lobela no bandeko Congo Suisse Télévision. Qu'est-ce qui s'est passé réellement po yo zala na vérité nde? En fait, maman, ndenge lobika kenga lo Robert Bosolo. Ezalaki bozongi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba azongaki na mboka ya bakoko na ye parce que aza moko ya biso ya Congo awa. Mokolo ya zongaki ba nganga nzambe pe ba sanganaki na stade de Martyr po ba sambele longo na mokonzi ya mboka. Mais eloko na ko déplorer na population oyo ba kenda ko yamba ndeko Jean-Pierre Bemba. Bandeko yo tobengi ya lamuka ba militant lamuka ba causer préjudice na ba force de l'ordre. Bangonde bazui ba menacer ba pulusu na biso na koyebisa ba pulusu ba kota ki hôpital to mona ina bilili na etando ike ndenge mokonza mboka kenda ko kuta na bango kotala bango na hôpital ba panzi biloko ba particulier o to ko déplorer démocratie ezo pesa batu ningisa ya ko sala be désordre te démocratie ezo pesa yo te o sala o motema no lingi to lingi anarchie na mboka na biso te na démocratie mibeko nde muté ko primer to déplorer qui vraiment maewana na marche na bango ba bengaki bato le 30 juin na asi toko koma pe na ko expliquer au pe ba makambo wana nyoso mama. Voilà, en tout cas, monsieur Alain Maké a expliqué le bien te batu ya lamuka, basalaki désordre. Désordre, batu ya lamuka basali désordre, ton bakene ko yamba ndeko Jean-Pierre Bemba, en tout cas salaki bien te. Mais marche na bango pétole bela mama marche. Martin Fayulu m'a dit à cela qui marche le 30 juin au Zaki Mukola Lipanda. J'espère que le président de la République Félix Tshisekedi Yalobaki journée wana indépendance ezalate ezala journée à réflexion, c'est ça non? Ezala journée à réflexion pour être bana mboka bakanisa qu'est-ce qu'on doit faire pour être mboka na biso kende liboso. Mais tout mona kindeko oyo Martin Fayulu m'a dit à cela qui marche Mukola ngope ndeko Jean-Pierre Bemba toyeki ko bala. Akende ko bala samedi wana oya marche le 30 a sundoli na yende ko Martin Fayulu m'a dit dengelo banini. Est-ce que ndeko Jean-Pierre Bemba longo na lamuka? Est-ce que ndeko Jean-Pierre Bemba boyoka ne entre yena Martin Fayulu? Qu'est-ce qui se passe monsieur Alain Maké sango ya bana kalamu? Expliquez biso na toye. En fait, maman a expliqué likambo étant que acteur politique moko aloba Robert Bosolo. Eza pasi parce que bakoko sa population na ngai ya République démocratique du Congo. C'est just Mr. Abidal Music. Congo, Suisse, TV. Tozongo wapi, chaîne Boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Maman, oko mona yango vraiment oko benga batu le 30 juin baya na marche. Et puis nazonga na no besi mamoke 30 juin pour na biso ba congolais eza journée moko significatif eza mokolo tozwaka lipanda eza journée ya méditation eza journée oyo toko eza mokolo to célébraka jour tozwaka lipanda na biso gouverneur ya Engumba Kinshasa lobi na bango lobi
bandeko na ngai ya lamuka na kopekisa bino bosala marche te parce que boza na liberté na bino etant que bana mboka parce que constitution pesi bino ningisa wana ya ko marcher mais boluka date mususu mais na date ya le 30 juin te basolo li malamu na numéro 1 à ville province à ville à Kinshasa a yebisi bango te bosala mokolo musu mais lokola bango ba respectaka mibe côté mais ba bengi obe population ba bimobe na nzela le 30 juin ba marcher o eloko wana ezali eloko moka mabe ndeko Jean-Pierre Bemba na ndeko Martin Fayulu bandeko nani Mozitu ba bengi population ben na nzela et puis marche na bango eza sans itinéraire mama oya kozwa batu na Lukunga oya kozwa batu na Moamba oya boroya nzela nini bakeza ki ville mobimba ya Kinshasa mais maman na koyebisa et puis c'était partout au maman na koyebisa yo wana eza ndenge baloba ke salamaki pe bongo te parce que population alakisaki bango gaza mécontent na bango maman na yebisi yo ke bazaki na itinéraire fixe te na marche nyonso bapesaka itinéraire fixe parce que ba force de l'ordre faut ba sécuriser bino c'est pas que bobanda roya moto na moto parce que mokolo wana bato tout ba rokende marche te misu ba rokende l'église misu pe ba rokende be mosala malgré zaki dimanche ba hôpital et salaka aéroport et fonctionnaka ba pharmacie salaka bokoyi ko pénaliser ville mobimba te pona marche na bino to monaki awa ndeko Jean-Pierre Bemba abengi bandeko babima na nzela le 30 juin pona marche mais ndeko Jean-Pierre Bemba ye wana zui pepo akene gemena toko vanda mikolo kaka ya Rolanda bo totala bo bilile bimi bo ndeko Jean-Pierre Bemba ba photo ya mariage mama na koyebisa yo ke population na nga akosami mingi bana mboka baza na temps lisu ya distraction mingi te et puis na koyebisa yo eloko ya soni makasi ndeko Martin Fayulu akobenga batu le 30 juin soulèvement populaire aussi longtemps ye moko azui ba document ke ko tike pas chancelier ke négociation fait salama négociation ko salama na ba institution nini lelo na koyebisa yo crise eza lisu te na République démocratique du Congo parce que ba institution nyonso evandi lelo eza légal légalité nango mokonzi mboka azaki eli lelo na koyebisa yo assemblée nationale oyo aza obene bonga wana mama Janine Mabunda aza eli na ebité vraiment oyo ya koloba réforme ba institution soka lingi réforme ba institution lobi mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi alobi kende na assemblée nationale parce que oza eli et puis na koyebisa yo ndeko Martin Fayulu apesinga motema pasi ye na ba émission eleka lelo ba mi ata ba mi ba ne ta misato e o eleki alobaki abi ndeko Martin et alobi na ndeko Mozitu place na eza na kati ya mokili boete place na eza ben na kasho parce que gestion ya ndeko Mozitu na primati ezali penda na bosoto ya kosakana te ministre apparemment baza en collaboration kasi yango na yebiso pona ba intérêt na bango yango na koyebisa population congolaise na bato tout ba kolanda ngai bato wana komono babengi ya lamuka bakosala makambo pona intérêt ya bango ya population te mama soka zaki kosala makambo pona population alingaki atika makambo te po akende na gemena parce que makambo alinga sala eza plus important que oyaki osala kuna et puis na koyebisa o lisuke ndeko wana ndeko to bengi na kombo ya Martin Fayulu ndeko Martin Fayulu en même temps azo senga négociation en même temps azo loba na bino oh il faut mapona mito mona clair yango na ebisaka o mama ne miso to salaka na yo ndeko Martin Fayulu makamba vérité désir ne wane za la rende campagne électorale et puis na lingina na senga sikoyo na lingina interpeller na lingina senga ba organisation nyoso appui à la démocratie sensa Senko ba organisation wana nyonso ba interpeller ndeko Martin Fayulu seni ba interpeller Martin Fayulu ba ebisa ndeko Martin Fayulu atiko be campagne électorale 2023 na ne ko quitter azela mokolo seni campagne électorale ndeni parce que yazo réclamer ka vérité désir ne wana zayi lokole échappatoire et be échappatoire yezali ndeza campagne ya kosala na bamboko nyonso ko tambola yango na moni na ebisi population intérêt ya population na maewana nyonso ezate ezali intérêt bango bakoluka ya ye Martin Fayulu ya ndeko na ye obe Mozitu na ndeko na nani Fredy Matungulu wana oyo akoloba mingi na télévision Fredy Matungulu na 2001 zaki ministre ya finance akitisa ki obe kitana biso mama mboka ezalaki obe na sima
ndeko Muzitu lela komi donneur de leçons akoleka na ba tribune ko pesa ba théorie ya pamba pamba azaki be premier ministre Libungu Tulu asaki be l'autre côté maman tout mais monsieur Alemake, il y a aussi beaucoup de gens dans la politique au peut passer maman longate par exemple monsieur Kamere monsieur Vital Kamere peut à ça la peut maman BP oh tu peux ba yebi mais aujourd'hui de là ça mon pandi à président Félix Tshisekedi peut-être bazo meka ko rattraper quand même mabe ça là pour être peuple congolais c'est pe la pelobi na koebisa yo nazali moko ya lingomba ya Monsieur Vital Kamere était ngai na koyebisolo moko Monsieur Vital Kamere soko lani il a quitté la majorité présidentielle a quitté l'Assemblée nationale na honneur pona nini ndeko Martin je m'excuse ndeko Vital Kamere alobaki non na place mabeza laki yango wana bato lingomba na eba sepela kate yango no moni ba menasaka de façon que ba bimise ti na porte alobi oui je vais démissionner mais na démissionner tant que démocrate na organiser l'élection na nga na Assemblée nationale ti abimi obene bonga na ai moto oyo na webisa yo mama za homme de valeur ai moto oyo soka zui position azora position ya bozo bate yango monaki molimo na ena elombe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo molimo na bango mibale ekutanaki yango wana moni eba komi balobi maenyoso ekoleka na Genève awa Mexico na kati yote apparemment combat ya monsieur Martin Fayulu ezapé depuis Genève tant bakendaki na Félix Tshisekedi tant bachaki monsieur Martin Fayulu yenda zalaki président non bachaki enfin président oh bango ba ponaki entre eux oh ba Félix Tshisekedi bachaki ba signature mais après quand président Félix Tshisekedi a zongi na Kinshasa a moni que basali marche a retiré signature donc tout le bagage combat e banda wana bitumba guerre e banda nde wana soki olobi nanga makamba Genève na ina ba secret belé à Genève na koki ko bimisa mais to ko beta yango na be mission ko ya parce que na ko ebisa yo makambo ya soni o to loba ekezaki ba dribbler que be mo kontina biso lelo ya mboka la preuve aneke nzambe lelo a élevé yango wana moni maiwana ya Genève to linga su ko beta te parce que toza su na ta ko beta masuna te to ani na ta to tongo be ekolo mama maramba Genève eza maramba c'est le cas maman to évoluer un peu maman. OK mais moi hier j'étais avec Abbé Cholé il pas à moko ya batu ya parti politique IDPS alobela pe mamba IDPS en tout cas ezala qui vraiment bien Abbé Cholé azali moko ya IDPS Abbé Cholé azali secrétaire il y a 5 ans azali non Abbé Cholé oh wana te Abbé Cholé mususu pour être na IDPS pe Abbé Cholé azali en tout cas pour être ba kombo et kokanaka donc ya mi pesi na kombo Abbé Cholé alobaki lobi eza surnom na ye oui eza surnom donc alobaki que ye alinga comme appel opposant ya monsieur Félix Tshisekedi na tunye mais pourquoi yo lingo comme opposant Félix Tshisekedi abi pour être amoni opposition oh ya monsieur Martin Fayulu Madidi ezali mabe hein monsieur Alemake soki le losko ba opposant mususu ba bimi ba bité popo na mboka normalement opposition faut ezala cours ou ya présidence pe ezala pe voilà donc ndenge monsieur Abbé Cholé baki bango faut basala pe opposition na bango mais ba longola monsieur Martin Fayulu Madidi hein majorité tikala opposition pe tikala siko lelo so neti monsieur Abbé Cholé a eu initiative ya osala opposition batu nini oh peut-être yo so mona ke bako tikala est-ce que Jean-Pierre Bemba ko tikala peut-être yo lobi ke ndeko Martin Fayulu Madidi ya olukanda sa ne propagande na e est-ce que monsieur Jean-Pierre Bemba lelo so ka bia la peine opposition est solo na ba Moïse Katumbi bango nyonso est-ce que un changement ekokota na mboka et koleka ndenge nini monsieur Alemake ndenge yozo monela maman congolais nyonso est libre ya kosala o motema na elingi mais tout en respectant ba loi ya république na webisa eloko moko boye mokonza mboka lobaki boye alobi alingi opposition alingi a aider opposition à la opposition moko structurée et à la opposition moko constructive et à la opposition à bozo bate ate loko eza ko bonga yo ko lobaka ko ben non alobi asengi na mama Janine Mabunda alobi na kati ya Assemblée nationale chargé à Ecofin alingi poste wana opposition zongo pona ni parce ba contrôler gouvernement mama na webisa yo lelo mayo ko sala malelo ezala kité mutonya soza libre soko lobi ozana na opposition moto ko boya te nani ko kanga na makasi parce que moto pas na fongo l'opposition azate
biso nyonso tokomona ba opposition na biso ya lelo o toza nango lelo eza opposition bazosala ma nyonso pona intérêt ya bango personnel eza pona population te yango moni mokonzi mboka na souci na alobi nazolinga na aider bango bokoma organiser parce que comme be désordre ça ben na kati na bango yo lobi que ça pour intérêt na bango ti par exemple pour na ka monsieur Martin Fayulu m'a dit selon lui parce que biso toko affirmer en haute pour être aux alakate mais selon lui abi c'est lui le président élu si quoi moni neti ba sali makambo bona ndenga sima pour ba écarter ba chef avec Tshisekedi ya wana ya zo luka vérité bima comme ça ba élire président pour être ça qui est président maman na koyebisa yo ngai makambo esekisaka ngai pourquoi na lobi ke esekisaka ngai parce que lelo na koyebisa yo ke ndeko Martin Fayulu ye moko kuta zaki na ba pourcentage a gagné ki akoka même ko prouver yango devant cour te maman na koyebiso so totali pe na simanano oyebi ke na élection o elekaki na kati ya États-Unis na yebisi yo ke mama na biso oyo azalaki na président Donald Trump Hillary Clinton oyebi ke mama a contestaki maponami wana alobaki ke y avait eu des tricheries na maponami na bango nini mais mama yango esala te ke longola Donald Trump président américain na koyebisa yo eloko nyonso esalamaka ya bato na kozonga su moke ngai obe na classe onga na tangaki tozo sala maponami poto bimisa CP mokonzi mboka te mais CP mais moto toyelaki na ye lokola nga na gagnaki ye alobaki ke nga na trichaki mama na koyebisa yo makambo tricherie ata bazwi nani batie lelo azala a superviser maponami il y aura toujours des contestations yango na yebisa batunga contestation na omona ngo grave te ndeko Martin Fayulu le libre koloba ye muta gagnaki ezape lokola ndeko set kikuni pa koloba ye muta gagnaki ezape lokola ndeko Gabriel Mokia pa koloba nga moto na gagnaki yango na yebisio mama na makambo wana nyonso eza nango na nzela te mboke fwe tonga mama to tika distraction bato bako sala makambo pona ba intérêt na bango bayi bato te baza banguna ya peuple mama lokola baza banguna peuple yango moni peuple apesi bango mokongo marche bango babengaki bato le 30 juin combien de personnes balandaki mot d'ordre na bango ezaki libungu tulu mama monsieur Alain Maké en parlant un peu de maponami pe to moni pe dernièrement ba outi pe ko écarté ba député pe ya décidé ba député belé je crois plus de 32 députés o peine de konabiso Jean Goubala ça qui pe na kati mais comment ça se fait pour être ba publier qui déjà bango bazaki déjà élu mais après un moment ba exclure bango pour être bacha batu mususu est-ce que et ça la me rappelle na bamboka mususu pourquoi ka mboka na biso pourquoi ka parti ya Martin Fayulu m'a dit ndé comme ko sibir ba makambu ya bongo tina ba député na mais toyoki ke ba ça quand même effort pour être bazong sa misusu mais pour anini ça la bongo monsieur Alain Maké to le ba peut Martin Fayulu lo ba te quand même bon on teke ba gentil maman ezali ngai te moto na lobby loi muté lobby boye la CENI publie les résultats provisoires, c'est la Cour constitutionnelle qui a publié un résultat définitif. Mokonzi mboka bengaki président Benoît Luamba, Ouazali numéro 1 à Cour, à ABC Abi, mais situation est à boni et pas na yokuna. A expliqué Mokonzi mboka, to constater il y a eu un peu des erreurs matérielles, mais tout ça yoko essayé à kobongisa Mokonzi mboka yoki yepe a poser pe problème n'est pas mokonzi mboka nde mokonzi mboka achaki lisu na yo ben na kati wana nde lelo to komo komona bakomi pe ko réhabiliter bato mama na webisa yo berer et sala makana ma nyonso o ya mokili mokonzi mboka lobaki na lingi na mona clair na ba dossier yango moni bazongisi bandeko Cherubin Okende bazongisi ndeko oyo Daniel Safu bazongisi ndeko Kibuka wa MLC mama na yebisi yo ke eza makambo ya ba preuve eza makambo ba preuve eza makambo ya raisonnement to lali boloti bandoto na yo te eza likamba ba preuve oye devant cour représenter ba PV na yo ba PV oyo salité ba PV signé na bato ya CENI na ba oyo ya ba organisme oyo bazaki accrédité sikoyo yo soko za na ba PV oyo ya yo moko mama na robe na roya biso eloko moko bwa na ikina moko moto moko ayebisinga bindeko na ngai
ngai na lembaki nanga kovanda na centre nga moko na salaki ba résultat na nga na kende ko memela candidat na ngai na ebisi na oh yo salo be ba résultat na abi akobima na ete yango na memela ke kasiko moto modèle wana webi bazaki be combien oh ba témoin na bango ba dribbler bango pona nini po kende kaka apesa résultat ba pese lo meya na yango moni ba ebele ba kocha monoko mais finalité nango ba gagnaki mapona mite et puis na webiso mama mapona mikolandaka makelelo bato bachaka te parce que zalaka secret moteur akotaka na isoloir ake ko voter wepe ko yebiso même na porte na voter yo mais a voter yo te eza makambo ya kokamwa te cour azosala mosala na ye toza na confiance à cour wana ako-publier verdict na ye final je pense qu'incessamment maman. Voilà, en tout cas, tozo senga vraiment, tozo déplorer peu pour na bandeko oh tam susu, ba écarta ki bango, baza exclu en tout cas tozo senga pe na cour na biso vraiment mais quand même ko revoir kana bango pour être ba réhabiliter bango. En tout cas monsieur Alain Maké l'Européen zo ça la rage pe mikolo en tout cas na mboka na biso, talaraka président na biso alaka ki biso et que a osala makambo to mon appelle ça makambu mike ba makadame bazo réhabiliter et tout et tout. Et ça salama oui mais c'est Alain Maké dernièrement j'étais vers Ipen pour na koma na kitambo je te dis c'était grave. Grave pourquoi parce que mboka o munene lokwa Kinshasa to ana nzela ka moko. O ezo réunir des mpasa so ekinkole ti ozone. Donc so mutana mpasa kinkole jamais rokatela boye pa kendo zone. Phase de la ranzela o sendo baluki kitambo. Président na biso lo bani par rapport à ça. Il faut ça banzela mususu pour être ce qu'il lelo. Pour njili kabwani bande ko njili batikali biso pe bande ko otoza to tikali. Président na biso so lo bani ni pona ngo. Il faut tongela biso quand même nzela mususu ko faciliter pe ba embouteillage nyoso to mona to saute moto eza pe bien mais ba embouteillage wana nyoso po si là réellement faut président de replacer banzela mususu mais Mama na koyebisa yo na koyebisa musale ko salama obeka na Kinshasa te musale ko salama République démocratique du Congo mobimba musale ko salama pona mai oyo uti koloba mama musala ezate ke toko yambala moko boye mbala moko bobo bandi ba secteur nyonso non mokonza mboka na projet na ye de société oyo présentaki ba congolais na koyebisa yo mai oyo uti ko bimisisa na kati depuis komi na bokonzi lelo tokoyuka kolobeza 6 mois mama tozalobe na motema ya kokita mai nyonso wana ekobonga et puis na yebiso loro mama soki nzambe kutu pona bana Israël bakota na bakota na Kana ba nyo kwamba kibuale lelo bambouteillage okomona leo na ville ya Kinshasa ezali lokola tozo nyo koma pona ni poto kota na Kana parce que to vivre esengo parce que lelo nazo ebiso bambouteillage zo salama na précisément na ville ya Kinshasa eza mobulu makasi mama mais avec ba saut de moto bazo sala je pense que tout sera dégagé et puis na informé encore une fois banzela nyoso mona ba route secondaire et kotonga makaka na Kinshasa te parce que to ko focaliser te to komisa Kinshasa nde obe république mobimba te misale ko sa ma république mobimba je pense que nyoso ko zala dans les jours à venir et puis na yebisa bandeko na ngai o bazwami na este mokonza mboka kolala te lobai ke parmi ba priorité na ezali sécurité stabilité. Oui, tu as peu babika ming te fo bakabola katanga babaki fo bakabola ngo et tout bakabola ngo comme bamboka mike lelo déjà to koma déjà 26 provinces constitution déjà essaie valida makambo wana nyonso lelo to koma na 26 provinces c'est-à-dire que na yebisa que maman mokonza mboka lobaki sécurité paix stabilité nde yango wana ba priorité na social ya ba congolais wana eza ba priorité na mwana Congo fois soin ya malamu nyonso wana je pense que ekobonga kala mingi te yango no moni ba fort ko salama tozala ne likia parce que volonté zali ba konzo ba kambaki mboka dans le passé bazaki na bolingwa population te mais ye a lobby non na sengeli bango nyonso bolimbisi yango wana lobby mboko efo kendo beli boso tant ya ba blague ezali sute yango ayebisi ndeko Martin Fayulu akende ko koto bena Assemblée nationale pona a proposer maewana nyonso
toza na kata démocratie proposition na ye bakoki kondima comme si pe bakoki koboya ekoleka maenio se koleka na Assemblée nationale mama. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Alain Makenamoni, en tout cas, Eric, Balobi, le grand réalisateur, Abidel, Aïssinga Mariela, en tout cas, tant Nabiso et Kokipo Biso, en tout cas, la Congo Suisse aux Arali Kamota. Merci beaucoup à toi, monsieur Alain Makenamoni, invitation à Ngaï Lelo, pour être au bêtis. C'est moi, mon cœur. Na lingina yebise piba na Congo, moi, mon cœur. Bandeko na ngai ya lamuka bako distraire bino bolanda bango te. Baina poto bato nyonso bazwami bandeko nyonso pona intérêt na bango. Na koyebisa bino lelo. Ndeko babengi na kombo Adolphe Muzito. Azalaki obe ancien premier ministre. Akomi obe député national. Azana salaire en tant qu'ancien premier ministre, ça pas moins de $10,000. Ce qui a sangisina oyo à 13 000 en Assemblée nationale, azokobe $23,000 chaque fin du mois. Mais il y a koyebisa bino ki toko sala ba marche toko bloquer ma nyonso pona ba investisseur ba na Congo te. Ezali biso nde toko souffrir parce que ya viva kobe malamo libota na nyonso si bangenga yonde motoko nyokwama bana poto botika distraction botika biyoka yoka botika maewana nyonso. O te to boyi ba musicien ba beta nini bondeko to ko freiner culture na biso. Lelo fo culture na biso fo kende beli boso. Changement to lukaki to lingaki ndeko Kabila za suna bokonzite. Yango lelo ndeko Kabila za na bokonzite. Tozio Ben Nelson Mandela na biso o to bengi na kombo ya ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo. Ndeko Nelson Mandela ba mindele ba nyokola ki e mokola koma ki bena ebonga ya numéro 1 président de la République ya Afrique du Sud alobi non maewana nyonso to bosana eza ebe loko oyo ndeko Félix Tshisekedi asali alobi non nyonso wana to landa lisusu te et puis na koyebisa yo bato ba bosana te ndeko oyo babengi pe na matungula azalaka ministre ndeko Jean-Pierre Bemba azalaka vice président asalaka pe loko te pona ba Congolais bana Congo to fungola misu soki botikali na ba distraction bo kozongisa mboka na bino sima bango ba mabota na bango esi ba mona pio esi ba mona pelelele. Voilà, voilà. Merci beaucoup, faut comprendre, monsieur Alain Maké, voilà. Merci beaucoup, monsieur Alain Maké. Tout comme nous avons émission, on a compris que vraiment na kanda, ya kolobela na biso politique. Voilà, en tout cas, tout comme nous avons émission, merci à toi, monsieur Alain Maké, nandengo nzimaki, invitation na biso. Merci à toi, Eric Abidel, le réalisateur. Na zepela mingi penda soki ozo réaliser émission na Mariana tabusala bien. Monsieur Alain Maké, pesa pe numéro na yo pona ba o bazolanda biso, ba quand même ko contacter yo ba benga yo to ba komela na WhatsApp. Ouais, numéro na ngai ya téléphone ezali. C'est-à-dire so ba lukanga na Twitter nazali Alain Maké. Ba on retrouver Alain Maké na Facebook, Twitter, nyonso nazali. Et puis so ba komelanga na WhatsApp, ba komelanga na numéro oyo. Plus 243 89 84 61 803 plus 243 84 61 803 wana numéro na ngai so bakuzwi ba ozwa ngai moko et puis pona saluer un peu batou na pesi mbote na Rémi Tumba na pesi mbote na René Tumba na pesi mbote na Christelle Mulumba mama ya yo yango wana na pesi mbote na mama Nidor na pesi mbote na Charlie Buzango kulutu na ngai mbote voilà. Merci beaucoup monsieur Alain Maké. Il faut comprendre que l'émission est une émission politique donc moi temps na biso parce que le temps est précieux ndé toloba en tout cas donc merci beaucoup tout comme na émission na biso. Merci à Eric Abidel, merci à Laura Gilabou, merci à mon président John, merci à tout le monde, merci à toi Adrice sous le cœur de Mariana depuis quelque part, je t'aime énormément Tokutani. À la prochaine na même heure, na même chaîne, na elabino fort. Bisous, bye. C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne aboy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.